Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre votre site CL News TV de Christelle Arros Mamouliranium de la presse congolaise. Que je dis bonjour là où elle nous suit. Je dis aussi encore merci à Air Max, notre caméraman, oui, caméraman à Moulaï. Merci à toi, merci aussi à Golo Mayala, notre réalisateur. Je te dis merci, merci à vous tous qui êtes branchés à Net Moment pour la Kolanda Bisso, le Grégoire Miezi, le mignon garçon. Merci à Papi Mouchopon en France. Merci à celui qu'on appelle le leader ferré en France. Merci aussi à Ezra Soukanou. Merci Nabil Nyon Sobozaka. Toujours branché pour la Kolanda Bisso, Balotoloba, toujours parce que ce sont nos sponsors. On va sponsoriser à Bisso et on te boire à Baouka avant. Bon message, bongo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois pour vous une chroniqueuse qui est bonne. Minga, ça la PBS, ma casse, vous s'est plané trop de partout dans le monde. De John Maniké, tu aimes bien l'émission Nabiso 2019. Baby, ma ramboie bien. Yango le Maniké. Bonjour Maniké. Bonjour. Bonne santé. Santé, ça va. Mais ça va par la grâce de Dieu, malgré les obstacles. Mais on est là. Je remercie d'abord l'Éternel des armées, Bankoulou Nangai, Maman Kipanvita, Maman Maria, Maman Nzinga, Bakoko Nanga, Baba Zena, Baba Kenda, Fumukimba, Mvuzaka, Nandombe, Fumumpadi, Fumutaonda, Bangunza Nyoso, Fumumatwa, Fumumengu, Fumumangenge. Donc, Bao Nyoso, Batbalbakao, Baba Ndoubaza, Bangunza, Oba Tambola, Basala, Musala, Yanzambe. Et puis, je remercie l'Éternel des armées, Babengi Nzambe, Apungutulendo, Mokeli, Alikolo, Voilà, je remercie le Saint-Esprit qui nous oriente, qui t'a orienté jusqu'en moi. Merci. Oui, merci Maniké, Lelo, malgré moi santé zoningana mais yomoko yebi karandenge makamongo okendela na Maniké tonto yeba tokoti pardon 2019 mais tout le monde a continuité à makambu ya barankini ya les autres continuent toujours na 2019. Tu vois, dans la vie il y a un temps pour tout. Et en attendant toujours vendre tout ça délire, mais en attendant en réfléchissant, ngai vraiment na so attend ya olimbi sabatu. Na so rapenda temps olimbi sabatu. Elisabeth Mayangi ayebi maman Anto restaurant de Play na Bruxelles wana chez Jacinthe la anti gigolo ayebi Elodie Efefe Lambourg ayebi. En tout cas, ceux qui n'ont pas la Coco Ingila, Natangi, Brigitte Yombe, ma condoléance n'a d'abord la famille Bichérera, en particulier Mathieu Bichérera, toute la famille je connais, à Lydia, à Mignonne, à Mouiri, à Turi, à tout le monde, à Jean-Jacques, tout le monde. Au bas de ma Élise, ma condoléance n'a pas perdre maman na bango. Ba ebinga est très bien. Moi, nana ma défaut nanga, mais na eba ko limbisa. Naïba Kolimbisa, Bolamu Yamu, Nazaka ingratité, Nazaka na plus de compassion. Mais sauf que comme si on a souka. Et puis dès qu'on a limbisa ma casse, na boya appelle ma casse. À chaque fois, tu as comment on a qu'un trika kayo, qu'un tonga kayo, qu'un lobaka ma benayo, Natala yango. Ça fait des années. Batwa lobana, on a sali 4 ans. Na film. Batwa lobana ngai ba obenga ngamani keke bana kena koche le poison. Moi je suis même en avant, tu vas dans la ken na télémi, na kasi na ngam na ya na mena matina na sentir que la meli poison. Ah bon? Pour na mona balongo na boyo ngande na sabo prière na sala ka ya nzela en Congo. So na meli lokoma bemba mo blo ranzo te fou. Place non so ba sala ka programme ba sala ngama beken a tchaka toujours. Bo zo e place tete. Maman na aka na longa akaka. Mais o zo maele. Place on a na sala. Tant qu'on permettre un jour à Allo, un jour c'était ma belle sœur. Mais tant qu'on soit les papa moroboé, on a moi je ne pas Karine Mokonji, Allo Bananga. Donc là ça a de trop quoi. Donc je me suis décidé de quitter. Maintenant on film Bukala, comment qui partenaire. Donc comment il y a comment collaborateur, un collaboratrice et je lui donne les émissions à rassembler mon. Nana mutu on a un salaire pour les chroniqueurs, na chroniqueuse news. Sydney et Fouta chroniqueuse $400. Quand soit Fouta $400, tu vas acheter la Bible à 400. Et puis $400, on a sans compter transport. Si on a un transport, on a tambola na moto. Na kota mwana moto journée on va Fouta 30 000 francs. J'étais quand même reconnaissante envers. Mais je vois que nous avons tout moko, il y a un il faut tant en classe, attends
pour comprendre bato ba tchena ba trois na lelo bazali na posa film na film ekwe et puis film na film ici là ngam dans 6 angote mais entourage ya mabe et si film na film mais bozaki pour muta supervisera déjà film na film oh ba ça la compte bancaire na e alali na liana na soi-disant moi si ya na ken nani Koko Arafat moi c'est mabotani moi na papi kele alali na e au moins que guerre ça déjà na guerre wana elo papi kele ba code nyoso ken na botanga te muta ça la ke makamale e malele déjà alingra pe kente ba ko triquer pe ba chele ba code mabe ya ka sanda ise ke ken film na film en plein roto ana ngo ba pasipela ate ba bali ba kito na se na ozala wana te tango ba creuser tom na yo na ça pe wana te nga zala na check TV na signé contrat à 3 mois na Mike Lokamba en essaye na yebisi que no ba abonné azana bango lelo il faut pas comme 3 fois plus soit comme 3 fois plus thématique et puis Mike bato balwa que no nga na sila so na sila mais bato belé ba obenga na sana ba site na bango te na bato bazo benga nga ba proposition nga na zui so na sa mutalo koso mais na zui ba proposition je te dis ya osale pananga na foto boya osale pa te na sana sibu mutombo tana longwa ka fimbu liboso ke na suspendant le na betaka bibi kapinga na kenda pa na check na ofana na sibu mutombo a comprendre nga très bien azala nanga voilà oui azala na yo manike rancune yo makambo makamu yo kende tina ba famille ya bato monte ke tombo toucha tina ba point to mona ba image ke ti pa ba fifi si wo la kisina banda kuna bango monte ke mambo na ko tsala ka biso mo privé te fe ko taka na ba famille fifi si azanda awa place akolela wapi ngai oui na kei na place fifi wa kolela te fifi wana ibe na balabala na hotel to vanda na suka na ewana so na bete na terrasse na boduga fifi wa kolela wapi na commune nini ba na classe mo banani na place kolela te makamba lobia neza lokuta na ebite ezanga te ngana keti place fifi wa kolela na filmer fia kola wapi amona commune nini ngako na olingana ba ne place ta kolela wapi bamba kweya eloko ape meuti meteo akolela wapi na video wana moni ngama nike bola kisi ba image ezali ba image to ngai na publia kala eza Karine Mokonji on s'est trompé fils wa ngai place akolela te fils wa ngai na place akolela te bato belé ba okamongo ba bima nikaso la ki c'est pas banda kwa bato mais yemoko pe ba voice pe tamboli pe mama colonel wana za mama na été mama colonel wana bandeko ba pe na poto ba bandeko note yo diembela mais bandeko na ngai comme na biso ba ituni mais moi te ba seki ba makasi moi ba commentaire tende ba seki ken mama maman na nga comme policière na 1900 na 2009 maman na papa na ba kabona na 1977 ça date que bon so siko maman na nga zaki boy ya maman colonel wana akomaka colonel na la police ça na ina bana ninte na gouvernement Mobutu asala te colonel kana la police nga na mwana mukie makasi c'est na mwana mukie bon et simba pe kate parce que papa na nga kufi na 94 Kabila le père à Kotika en 2001 en 2001 et Simbati et Lokuta mais ça la condamné comme na ba voice sabon ko et c'est qui ça ngai na nimede ke na ko se rabaisser ti na niveau ana sali calcul il faut mona ka calcul ba ya ba ignare calcul ba ignare pena bato batangi classe T pour konde boko sa calcul ndenge wana mama nanga komi colonel ba pesi peta colonel na 2012 mama nanga Anna atikala papa na biso c'était un homme polygame papa nanga atikala jamais ko sala mariage moko ya pété na musape ya bali moi non on est né à 7 avec 4 mères papa na biso nda bokola biso en biso 5 wana ensemble ta ba abengani ba mama na biso nyonso atikali na bana biso ni totikala bongo to bokoma sans mama na biso ezaki papa na biso ezaki azaki papa na biso ezaki mama na biso bokoma biso mo na papa na biso papa leki na nga simo ala nanga na sima to anene car il y a 12 ans nde après papa ayi kokuta na mama na ye nde bayiki kosala mwa libala bayo bota leki na nga na Zara o mo ex ya Ido Muzamba
Ma mwana nyonso balobi tellement eza mensonge donc naomona yango futilité na niveau 0 et puis bovandi pena mikolo bozokosa basala calcul te ntango bakosaki eza lokuta mama na nga sala na ye kisoda te mama na nga aza nesi soda te mama na ngai général kifa abalaka ye 3e femme yango apesaka ye pete mpo asalaka na lapo apesaki ye matricule mpo asalaka ozomona mpo agane keke mama na nga asala ne baformation wana te aza na ye soda sera mobutu te bakanzali mama na nga mpena aza soda ya frais soda rien lokuta mama na ngai azwa pete wana du ya mobali na ye pour votre information naoloba na bino mpena claire ngai apesa la vérité ma mère a 65 ans ana tanya donc qui forme ta lula qui est ma casse yango apesaka ye baposte wana alors mpona osala na la police il faut sala la policier yango babeta ye bango bazo bamatricule oyo eza ke non akeka mwa formation moko yakinge keuka oyo bando osala na veme wana mpona kaka bapesa yo immatricule mpo bapesa yo grade nde akomosa na logistique na kamisendo mama na nga asala sera mobutu te ke o azala aza na colonel de aza na soda de formation te asala ni na fac ni na BCRS ni asalaka na la police oyo ya général Kifwa après police ya général Kifwa ma mère n'a plus jamais travaillé akenaka osombo on a salaire comme comme fonctionnaire c'est tout tala lokuta mikolo bavandi omoni intellectuel omondi otikali tala lokuta mikolo bavandi o wana pe bavandi nani o wana so babengake nani alingisa matoi lokwa makaku na jardin na fi wana inflammable wana loracho avandi boza kozloba eloko moko oyo eza vrai te eza lokuta baseki bino poto mobimba na baya nanga basala intervention te babi botika komele mama na biso na babuzoba wana mama na biso na papa na biso batikala koloba maman nanga mona papa nanga déjà na cercueil pour akimaka papa na biso somo papa msa saki homme fort akimaka bozolo makambu ya famille nga na beta nga za neti bango te babeta masolo ma partout nga na vani na Ken 3 ans mais Ken na isa Ken oyebinga te la vie que je mène tu ne connais pas oyebinga ite. Mais il faut que ne pas malembe parce que Ken tasali Ken tasali ke oye bana manike Ken tasali ke na afula yo sala na ngai nde fulinga ba guerre na ngai nde fulinga a former ngande a reconnaître na reconnaître quand même ta former ngai un maître illettré. Il a formé une élève intelligente qui a ajouté avec son intelligence, je suis devenu la bête que je suis aujourd'hui. Manik Etumba, général Etumba. Comment ça? Oui, un maître illettré qui a formé une élève intelligente. Avec les formations de maître illettré, l'élève a ajouté l'intelligence. Elle est devenue la bête qu'elle est aujourd'hui, général Etumba. Donc, oye olekati. Natie maboko na moto e. Kinozani ya mabadime ya bolingo ngaye yeyo Manik de John champion Elodie Efefe Nambo Prince Babia yeyo Anandonga yeyo Anandonga wana mwana na ngai mama na nga komene Ana Anandonga mwana na ngai ndo ya mama na ngai yeyo Manik de John champion Jonathan Kadima secret Kenetika kolela na kelibela na kozonga lisusu te pase kosila yo kaka pitié fimbo na fimbo ekwei pitié fimbo na fimbo ekufi pitié Ana Maïdidi Anae Maïdidi je lui maille la madame 100% bandal toujours 100% bandal ICK alobi nono bombito ma nono bombito basakata nyonso adze félicitations à couple badiata
oyo ba tout ça mariage na bango et dit ba tata na boduka ba sale mariage. Félicitations à vous hein. En tout cas merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Maniké ça là un plaisir parce que ba nyonso ba sepe la peine maniké mais ça peut bien so maniké lo ba vérité quand même na makambo nyonso parce que tout le monde peut ken peut à répondre à yoté mais yo sali be monsieur belo yambi ngate mais il pas lobby pas ko s'en charger noté donc ba journaliste na ende ba ko s'en charger kasi ngana répondre ngape na répondre ba journaliste ngana répondre ka yi ngana yebi ba journaliste ngana répondre ka yi en moi que tellement son répondre sur ya tindi batu parce que elle n'a pas de cou il n'a pas de couille ayebi ke mkolo simba fimbo po nazana ba bombo na bombi mkolo ya simba micro lobi nanga wana nde kena kufi wa kufa ndeni mani po maram na loba au kokate au sa attention abi na sala attention non wana na bombi yango wana be ngaba prise de na makamba kene belé kena confiance makamba belé mkolo meko simba micro affronter nga bisimba micro affronter nga na beta masoloti ya mwasi nao oh on est mangamba privé na lo bango ko ye personne na privé na nga loba privé bamba ba kana mela drogue wa pe preuve na mela ba finga nga makamba njora finga amoni njora na koloba tike non ana za mama na ngati bon mona njora sala émission na likambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maniké. De comme nous sommes souka hein. Il y a émission na biso amukona lelo mais au colomba téléspectateur na biso nini o balinga Maniké mais ba yebelio trop kana mambo question réponse ko répondre bato. Likamon ya ko répondre mo tika ngo journée parce que yo simba partout au simba tous les journalistes yo sobi lelo na fashion simbi gloire filmis fivo simbi grâce simbi magno simbi bango na ngai mais ngai pa na so balakisanga so mutabeto likofi fo bete nzete so abeto nzete beta libanga so abeto mbata papa abiso so abeto mbata il faut bete likofi po lobi a répéter te oye mutu so a joti o bete mbata lobi a joto suste abi a ozong selanga mbata mais so muta joti po joti ko boko musabaje donc naza mamna mosusu na osala bastratégie nanga nga na osala mosala nanga na okende mpe de mieux zon mieux parce que so na ndoke bien tene maiki asa bengani nga nde sibo asa bengani nde yo mpo oluki nga te seke so oluki nga seke na otalama internet eza loba na o c'est bon talama nde émission bosali oyo basali ya audio wana esali 5000 5000 3 jours 5000 mais nga émission nakotisaki lobi émission nakotisaki avant-hier samedi oh ya nasalaki micro baladère ya bato nyonso bamona nde na kolela émission esali 40 000 vues na 2 jours bakomité mais bangara pe parquet bangara pe prison pour bato be babi ke boza dossier na prison ezalaka na pavillon moko pavillon 9 dossier mabeza dossier rouge on a tie mutu mbeli 4 na motema to na tie mutu poiton na tie mutu poison injure public et souka na 3 mois condamnation. Mais ko finga ne faut pas s'attendre. Ezalaka na 3 mois. Faut s'attendre na 3 mois kaka. So ba somelinga 2 mois no saka 1 mois 45 jours na bi. Merci beaucoup, c'était la manip de John. Merci Nabaino Solozaki et belé pour la Kolanda Bisso de partout dans le monde. Merci à toi Rocarmizi, le mignon garçon de Milouz. Merci Nayo, merci à Christelle Mamouliranou de la presse congolaise, la parisienne. Merci à celui qu'on appelle Papine Solame Soya Batouya maman Christelle. Merci Nayo, merci à Papi Michopo, merci à Esdras Lukanou, merci à Golo Mayala notre merci beaucoup à notre caméraman. Je vous aime beaucoup. Leader Ferré. Merci Nayo. Merci Nabaïnyo Sobalinga Rabiso. On se retrouve à la prochaine numéro de notre émission à suivre. Bye bye.